Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toute la vérité. Vraiment, c'est triste et une triste situation concernant l'icône de la musique africaine, Maman Mbiliabel. Nous tous, nous sommes au courant de l'incident qu'il y a eu lors de son concert, son dernier concert, que vous êtes en train de voir au coin là-bas, comment elle était en train de danser, comment tout son entrejambe était dehors. D'autres personnes ont dit qu'elle n'avait pas de slip, elle était nue. Beaucoup de choses se sont dites. Si vous n'êtes pas au courant de cette histoire, c'est ici que vous allez apprendre cette histoire. Parce que là, j'ai plusieurs vidéos. Alors, depuis cet incident-là, en tout cas, Maman Mbiliabel, chacun parle de sa manière. Mais ici, dans cette vidéo, j'ai des opinions j'ai des différentes opinions. On va suivre ensemble. Ce n'est pas seulement ce que vous êtes en train de voir là. Non. Il y en a plusieurs que j'ai rassemblés pour vous, que j'ai mis, que nous allons suivre ensemble ici chez Nella NG officiel. J'ai eu très mal. À côté, vous êtes en train de voir, il y a la dame là, elle s'appelle Bichulix. Elle a donné son avis. Et de l'autre côté, je ne connais pas le nom de la dame, mais elle est sur TikTok. Mais ça fait très mal. Maman Mbiliabel a été insultée. Je vous dis, c'est triste. Et d'autres vidéos où on voit des gens, des jeunes hommes en train de l'insulter. D'autres personnes disent que non, elle avait le cycliste. Vous connaissez les bas. Vous connaissez les bas là qui ont... Les bas, pardon. Qui ont les collants, les bas. On va dire ça comme ça pour que permettre à tout le monde de comprendre. Les bas qui ont les couleurs de notre... Qui prennent les couleurs de notre teint. D'autres personnes disent que non, elle avait porté ça. D'autres personnes ont dit que non, même si elle avait porté ça, ce n'était pas nécessaire. À son âge, elle ne peut pas agir comme ça. Mais je vous suggère de suivre le live de cette maman. Elle a parlé, je vous dis, vous n'aurez pas d'idée. De tous les avis que j'ai suivis, c'était son avis à elle qui m'a laissé sans voix. Comment son avis à elle m'a laissé sans voix? Positivement, négativement, moi, j'aimerais que vous puissiez me donner votre avis dans le commentaire après avoir suivi cette dame ici. Mais aussi, suivez Butulux, qui a donné aussi un point de vue très pertinent par rapport à cette situation. Mais retenez seulement que Maman Mbiliabel a été insultée, triste. Je vous dis, non. Non, non, non. Si tu as un problème avec d'autres personnes, il ne faut pas avoir des problèmes avec des Congolais. Elle a été insultée à un niveau, vous n'avez pas d'idée. Alors, abonnez-vous sur Nella NG officiel, cliquez la cloche de notification, aimez la vidéo, commentez, surtout partagez la vidéo. Vous faites des rêves, vous ne savez pas comment l'interpréter, ou vous avez reçu des interprétations, mais ça ne vous convainc pas. Comme vous le savez, dans cette vidéo, je ne vais pas mettre la vidéo du pasteur Daniel Waxon, mais vous pouvez m'écrire toutefois dans mon inbox ou suivre d'autres vidéos sur ma chaîne pour avoir le numéro du pasteur Daniel Waxon pour vous aider à interpréter votre rêve, à prier pour vous par la grâce de Dieu, la mission qu'il a reçue de la part de Dieu, d'écouter les songes, les visions que Dieu envoie au travers de ses enfants. Lui, il a reçu cette mission-là de les interpréter. Alors, dans cette vidéo, je ne vais pas poster sa vidéo, mais si vous voulez vraiment le pasteur Daniel Waxon, regardez dans d'autres vidéos sur ma chaîne ou carrément regardez dans la description de ma chaîne, écrivez-moi et puis je vais vous envoyer le numéro du pasteur Daniel. Suivez cette vidéo ici.
Et donnez-moi vos avis dans les commentaires. Je serai très ravie de vous lire et d'échanger. Suivez. Ok, oui. Est-ce que Maman Miliabel a un styliste? Ça allait peut-être aider, ça allait peut-être être nécessaire de regarder pour les mouvements, pour tout ça et tout. Ok, je suis d'accord. Équipe naïf, faut passer l'attention prochaine fois et tout pour bien accompagner l'artiste. Il y a autant là et le connigne en fait à Zolata. Déjà, on est déjà premier point. Elle pense à ses pas de danse, à comment c'est qu'elle va chanter et tout ça. Donc, oui, son équipe devait faire plus attention, Nandimi. Mais ce que moi, j'accepte pas, c'est que c'est les mêmes tontons, les mêmes tantines qui parlaient bien sur certains scandales des artistes hommes qu'on a dans notre communauté et tout ça. Vous venez ici, vous défendez ces hommes-là. Mais après, quand c'est Maman Miliabel, c'est quelque chose comme ça. En fait, un malfunction on stage. En fait, les années erreur mokoboya vêtements et salami. Artistes, il y a certains artistes, au moins, on a même Téton et Bimi, on a vu ça avec Janet Jackson. Il y a eu beaucoup de choses qui se passent sur scène que ça peut au moins encore s'excuser, et là, télé, en fait, là, qui est à la tana, mouvement, fala qui a ça, là. Mais ce que vous allez pas faire, c'est en fait toucher à sa personne, à la femme qu'elle est, à la femme qu'elle a représentée, qu'elle représente toujours pour la RDC, l'Ikolo Yaniniwana. Or que vous venez ici tous les jours en train de défendre des violeurs, des pédophiles et des batteurs de femmes. Je suis désolée. Vous allez rien enlever na Maman Miliabel, how legendary she is, and she will always be. Il y a rien qui va changer dans tout ça. C'est tout ce que j'ai envie de dire. Certaines personnes, vous n'êtes pas crédibles du tout. On sait bien quand c'est des femmes dans notre communauté, là vous venez frapper, là beaucoup mikolobake, azana soki 70 ans, azana bakoko, azana bana. Oui, la même chose aussi que les hommes violeurs, batteurs de femmes et pédophiles que vous venez défendre ici tous les jours sur TikTok sont aussi en fait de papa, des papis, de... Ok? Thank you. Maman Miliabel, fais attention, maman, pour la prochaine fois et tout ça. Équipe Nayo Fobatala, bien. We love you and we appreciate you. Qu'elle couvre son corps là. Ah bon, bakanzoto ne wale zaki to côté. Ezaki to côté, ata mukete, ezaki to côté. Et qui ton côté? Kabande moi qui bombanda. Pour mobali ya luzwa, azaka mobali ya batu. Mobali azwaka papa tabule, azaka na basi belé déjà. Maman oyo, azaba trouble qui trouble. Neye, akendaka ko trouble libala ya batu. Soko zui mobali ya batu zala na moi respect. Na musala place akendaka azui papa. Abimisi akutu na libala te baninga basala ka uke kuno ozui papa na komi ya yo. Ya kendaka libala lupango papa bazo beta miziki. Ye moko muto ya ko beta biso masolo aw. Mama lupango soki tete adios tete azalaki kuna. Tete avandi kuna. Yeza ko ya koza kosala musala azui mobali wana akoki ata azata makasi te ya ko chimola mobali. Asa makasi te ya ko chimola mobali. Azalaki makasi te ya ko chimola lobali. Papa Constantino. Aza makasi te ya ko chimola mobali ke oui voilà na chimoli ye na kena ye. Ya bandi wana akomi koyemba kama makambo bibonga banda mobali alingi amoni ke akomi bizarre ya akomi bakomi ko bwaka na ba mbwakela na ye na mobali banzembo kaka ya mabe. Melodie ndeza kitoko. Melodie ya mwana na yete melodie ya nzembo po bino pe français boyeba malamu te. Akokaki ko chimola mbali wana teke na timolio na kena ye yazo yiba mezo yiba na ndenge ke yazala wana te mama baninga ba chimola kapenza chimoli mobali akena ye yoko kite ko zoyete okomi ko vanda kana lupango wana ko kende ko sala balambi pe biloko ba pesi olie mama na ngai na mwana ngo ya ye mama
na yebi te relation ozomona basala ki mikolo ba uti ko sala eloko bongo na mwana mama oyo azape na connexion na mwana nete aza na connexion te po bino bolandaka te nga nazotala mama oyo depuis longtemps nazopekisa bino na mama bozo oninga koyoka te ngai nazopekisa bino na mama bolingi koyoka te mama oyo azalaki kosala interview na mwana na ye alobi azalaka na ye kovoyager azalaki na ye kovoyager me bon azwi mwana na ye wana azalaki heureuse te donc azalaki na connexion ata moke te ti lelo azolinga même pas mwana ngo nayebi te soki azalaka mayele to azalaka mayele te Mélodie tosengi yo na mama il faut kosala thérapie d'abord personnel boke kosala thérapie et pas psychologue chacun de son côté. Et puis après, beaucoup ça a dit mutura mutu a déposé ba fardeau na ye. Mutura mutu a déposé nani a déposé ba fardeau na ye parce que vous allez la connexion au côté. Maman na yo zo loba na misu na que oui, elle t'aimait pas. Elle t'aimait pas parce qu'elle avait de carrière, il fallait na noza na carrière na ye. Et puis balobi maman o ya zakati déjà la bana mi balé mususu atanga ka ba kombo na bangote. Atanga va kombo la bangote parce que connexion c'est les makité. Hier que dès qu'on soit, c'est comme la majorité bazwa ka bazemi wana pona kibombanda. Aboko li peze mbwana ke oui, era kobota mobala ko kima, akoya epa na ye. Nzoka ndeza bongote. Eza ndenge wana te. Eza ndenge wana te. Sikoyo eka moni ke mobali wana sia déjà na ba 100 bana. Ozoke de kobota mama, soko boti na mobali azala bana ebele, bota mwana wana ke oboti kaka mwana bolinga ye. Soko lobi ke po mwana wana azala star esimba te. Po asi ayebi déjà papa wana sia bota ki déjà bana ebele avant mwana na ye wana ye abota ki kuna. Yango na pesa ka ba fi conseil ya boyoka kanga te na yebi te. Boyoka kate. Soko boti na mobali azala bana na ye mususu. Koya kutu na mwana na wana te obata ko brandir yeke mwana ye yo te tika ye kutu au retrait tika mwana na yo wana papa wana za na bana ye moko muto ko sala makambu na ye monsieur Frank bonjour ye moko muto ko sala makambu na ye soko zo bota na ndenge bota mwana pona yo ko bota te ke po mobali wana alinga yo e osimba te e osimba nango te nde makambu mama sala kisikoyo papa wana ataleka mwana ke wi aza mwana po papa na tika na ye ko wanga na mwana te atikala wanga na mwana moko te atale kaka na niveau kaka ya bana nyonso ya kanisa ki bakozwa Mélodie wana na neta pesi kombo Mélodie ba matisi likolo et tomber pe mwana ngo ake ko landa kaka papa na ye azu atelo kwa mama te azu ka papa ngo atale ka bia za mwana nanga yes ko pesi ekanda a rejeter parce que e comme net ya sali deni na kati ya deni wana ti lelo mama waza na kati ya deni ti lelo mamango ngala sina assistaki bandeko bandeko bapenzi banduku bapenzi balinga mi bandeko ngala sina assistaki na accouchement ya mwana mwasi moko boye camarade nanga moko boye azaki petite sœur camarade na assister na accouchement na ye akendaki aboti mwana na ye ya métis ngala assister na nini na kati cordon mwana bimis ko toke ko pesa mama mwana mama kasa tana sukite ngala zaki choqué na eko amadou kana bite bana mindele babota la suki te ngala lobi bana mindele babota la suki te oui camarade petite sœur copine ngala ke ko assister na accouchement na ye ngam tu nakati cordon ombilical ya mwana ngala zaka boboto po zaki ye moko à l'époque wana ngaku tunasali makasi na azaka sans papier camarade nga wana na sali makasi na lukeli pe papa na lukeli pe mwana ba déclarer ye mwana métis akenda koluka mwana métis mwana bima pa ndeko nanga mwana zanga suki na mutu siko yoka ye alobi a regretter oyebi kenga na remonter direct mais loko na bite ngabite mwana mundela bota maka sans suki akokoma na suki bandeko ti lelo mwana wana zaka na suki te ti lelo mwana wana zaka na suki te mama azbi mwana ngwatsa ta na suki te ngabina yo luki métissage ya voilà métissage à babelge ça peut passer tout comme ça ne peut pas passer so yo ça la métissage à moi la ko bimasuki il faut luka ba spanish luki ba espagnol ba portugais de ba wala ba ko bimana suki mais sko ye tambola la mokili di eme omona makambo omona makambo mwa mobimba boti bwana na ye mwana babibise na libumu kaka boye pio mwana abiba peza
sans suki mama banki mama bi mwana ngoza suki te ngabi na ete siko mwana ngoto opese kombo ni bi mama no kombo ne zalaka nani alobi na nga kombo mama na ye na bakisi ka kombo na bongisi yango nde topesi mwana kombo. Je m'abstiens de dire le nom net. Par exemple mama na ye azalaki Jeannette nga na pesi na bi to benga eka na anglais Jane to benga ye Jane nde alobi na ye esa kitoko siko to komango ndenge nini ngabi to komango boye abi ok mais mwana ngoza ta na suki te ngabi na ye te suki kokola yamba mwana nde ayambi mwana na maboko bakamuka na leka na vi na bakongolais makambo na leka na bakongolais oyo bandeko na ngai nazoyebisa bino na viva makambo moko sikoyo ye azali kolukaka mwana metisi muninga na nga wana aza kolukaka mwana mechola mochola abima mpe mechola ya pembe boye te abima bane makutu pembe abimaka mwa mechola moko bondike ya mafuta mbila mechola penza te po mama na azalaka mwindu yo akozobananga nga jamais nakopota mwana mwindu jamais kabi siko nazotala mwana oyo yanga ya mutu mwindu kabi siko mwana oyo yanga oyo aza mabe ote sikoyo akoma kosala ndenge nini mwasi wana soka abengi abie ezanga mamundele nga sikoyo naza kinoisi te nazo comprendre te makambo azoloba kabi mamundele ndenge nini yoko mamundele ndenge nini nde sikoyo naye kotula bakamarade mosusu bakinoisi abi obie kasi bamama oyo babota bametisi babengaka bango bamamundele kabi problème nga obe kinoisi te à l'époque nayebaki lingala malonga te nga sikoyo abengi yo boye abi bonjour abi obi atikeli yo message ezanga mamundele elengaka na pe so mpote kabi kazokoma bandeko abine après naye kotula bakamarade boka bakinoise abi na ye na comprendre ye soki abengi azoloba ezanga mamundele yakomi mamundele mpona nini eza nini balobi na nga te bamama nyonso babota bametisi na kisasa babenga mo bamamundele ngabi ti moninga wana ablokanga bisika nyonso mpo nga nazaka buto baréflexion ablokanga bisika nyonso ablokanga tokanga bafoto azwi bafoto nyonso akangeli nga tindenga yango na poste mpo nga nasalaki baréflexion napesaki conseil kabi ko makambo nini makaka diaka boye abi c'est grave nakenda kolala penza bandeko na assisté na accouchement na ye wana à l'époque eza makambo ya kala eza makambo eta 20 ans passé oui 20 ans passé nga na bébé natiki bébé na ngai nake ko assister kuna njoka nde soko assister kana accouchement bo babengani yo kuna na salle d'accouchement siko nga mutuka te mais heureusement à l'époque na ye ko benga taxi accouchement ici là ni soki na ba accouchement ici là qui na ba soki ba 2 heures du matin kaka to silisi papa na chambre bina ngana bimana kende je vais aller comment papi oui vous devez partir c'est tout, c'est fini. Les amis miso na ye ko benga taxi nde na ye ko zonga epa na ngai tala lobi ba congolais ba tuté ba congolais nazo yebisa bino ba tuté pona nini éducation ya ba mama na biso esaka malamu te éducation ya ba mama na biso ezali raté ba sala malonga te ba éveilla biso te éveil à conscience, éveil à survie, éveil à s'en sortir en tant que surtout biso bana basi bakamati sko bana mibali ba bebisi mibali ba congolais baza ya kobeba bakamati biso ba bebisi donc ba mama mibimba ba bebisa bana mobali aleka la cuisine te mwana mobali akoleka la cuisine te avant de la mesa, c'est la biloko na mesa. Bazo formater un petit prince qui n'a ni conscience, ni dignité. La biloko na mesa, ni conscience, ni dignité, ni empathie.
Tu vas brosser tes dents. Bazo formater les bisous. Des petits princes qui n'ont ni quoi que ce soit. Ba maman na biso. Biso toza na banda kwa wa. Soko za na bana no mibali. Na wo kaka mutu moko abenga mwana na ye papa chéri. Natala kana bi o ba appellation ndenge nini. Po abotika mwana mbali moko. Libanga na mulili. A obenga mwana papa chéri. Donc angala ki sa même mwana naza bien akambaka ye malamu. Mwana na ye wana mbali aza bien ko aza penza bien. Mais azo pese moi ba titre moko boye oyo ezo kende ndenge moko te. Eza ba biloko moko mwana mobali ba kolisaka ye na bolingo olakisi ye empathie olakisi ye makambo nyonso opesi ba titre oyo mais ozo forger ye mais ba mama na biso ba bebisa. Yango tozo mona bana mibali na biso baza ba inconscient. Tozo ba makambo mbongo ke oui fali pour pas zwi mbongo kuna soit disant to azwi te eza makambo eza sur la toile. Okuti bango balobi te il faut ba aider ye kaka mais mboka eza ya kokamba te mboka wana eza na mabulu mboka wana batu bazindi mboka wana batu balala kalibanda balobi eza que est-ce que biso na minito ya lelo to eza priorité penza ya kozwa mbongo ebele ndenge wana et pourtant tozo mona bandeko na biso bavandi kuna mais mibali wana bakambaka mboka na ba o baza na réseaux sociaux bazo sepela na makambo wana po bango il faut bakende kobina bota la modèle ba papa na biso basala ba ambiance bota la ka maréchal Mobutu modèle à sala ambiance. Mouton sali ambiance pendate eza kaka Joseph Kabila. Bota la Chilombo modèle azo sala ambiance. Bota la modèle ba congolais baza ko lula mwasi po aza na masoko. Congolais ko peso compliment te ke oza mayele c'est rare. Neti nga ba pesa en tout cas wana na koboya te mibala ba congolais ba pesa ngai compliment ke naza mayele. O ba mona nga en face ba yebi ke naza kitoko. Na ba mama ebele na komo na kutana na bango na ba miso na zui métro pour na zoka transport en commun rarement so na kutana mama ko ndeti jour na mususu na kutani na mama moko zo bisanga ozande boye ngabi na tuni na télévision mona na kandenge mususu et tout ça vous êtes kitoko vous êtes stylé maman ngo zo talanga na seki na lobi j'ai pas c'est pas ça le truc c'est pas le but après mibali ya ba congolais balinga basi ya mayele te mibali ya ba congolais balinga basi ya bazoba mobali ya congolais ata soki aza mayele te ozo pesa ye tomoni ta neti mobali oliandi nalinga koloba bakomba bato wana te mpona mona bango mpenza l'échec mobali oyo neti liandi ayebi koloba français te azolinga akende na Hiroshima na ndenge ya français mais liandi osimba te papa ovandi na moto alobaka français omeki atate yo sikoso kozwi banini ouais c'est français ozo sala ba gens yo kanisi ozo loba français liandi oza la problème à mutu Hiroshima za pe na problème à mutu c'est vrai mais yo pe oza penza na problème à mutu makasi parce que mutu normal à cause aneti yo te ba français ozo loba wana ezali nulle part ni inscrit ni quoi que ce soit donc ça n'a rien à voir tu dois te taire bokenda ko sala libala okenda na boule et simbite. Mets-toi au retrait. Banda koluka ko se forger kete koluka mwasi mususu nanu ko se forger nanu yomoko oluki mbongo na yo ke koluka siko mwasi yo oya solo oyo ko vanda na ye nde oye siko yo lobike oui voilà mwasi yo et puis ko ya na ye kaka neto yaki na Hiroshima wana non ovandi nanu bovandi ata 5 ans bovandi ata 5 ans ya vie commune bosombi ndaku boboti nanu bobota te po bozala ba problème na mitu bobota bana bazanga mayele bana oya ba idiot nde bana wana lianzi ya kobota bobota te bosombi nanu ndaku boke pa ba psychologue boke pa ba psychomotrice balakisi bino boke pa ba locopède boke. L'autre fois je faisais un live ici je vous ai dit nake nazoke de université nakendaki na open d'art donc au jour porte ouverte ya université place moi na nga tangaka les amis des places nga na leli des places nga na lobi na ko se dissocier na ba congolais des places nga na lobi fona se dissocier na ba congolais. Imaginez vous na kei na université wana ezaka ba parents to vandi et tout ça to vandi na kati auditoire babenga ngonini na salle de classe ya ba universitaire dans la kombo mususu excusez-moi kombo ekimingai auditoire auditoire
na vandi na kati ovandi kuna na kati ya auditoire kiti kaka ozovandela bandeko na ngai kiti kaka ezalaki amphithéâtre te wana ezalaki auditoire bandeko kiti kaka eza na simplicité ya koya soki oye retard ovandi discrètement kiti ezobouge otourna yango mpenza boye twa eza te koyebisa moninga pusana osimbi kaka kiti ebouge ovandi otali mesa otali tableau otali nani projecteur otali micro ya professeur azopesa les amis non toi musika toi banyama zamba Évitez ce beau monde, hein. Chocolat na évitez ce qu'on longola na nous banane. Longola na nous ba commentaire. Ngamo faut na dire. Je dois aller chausser l'enfant ici, sinon on va fermer parce qu'il y a À un moment donné, il faut savoir comment s'arrêter et à un moment donné, il faut savoir comment prendre sa retraite calmement sans toutefois nous foutre la merde partout. Total Aramitagala ya ba Trina, total Aramitagala ya ba Peniel, total Aramitagala ya ba jeune fille, total Apé Soumutagala ya Yo Maman Biliabel. Vraiment. Le même position où yo meje 30 azala na ngotanga azala chez Kofi. Ba musique ba position mo ka ndobin o mutagala ne bimara. Yango ba même position mambila bezo bina tout à la mitagala ba jeune fille tout à la pe mitagala na bino na âge oza nango après makambo e komelio ba accident ba moment difficile o leki nango oza mutu moko ya o ba no réconforter ba to yemba banze moko esala kino ta mambosa obosani ngoko dae obosani onyo so no bosani vraiment il y a un moment donné au commun à âge moko, non, je veux partir calmement, avec respect, avec dignité. Moi, je dis non, bah tout, bah qu'on respecte au plus. Là, bah âge au commun, bah âge, mais bah bon moko éducatif, ou qu'on éduque bah tout. Dans la situation, moko n'engeza. Na pesi bah combattre raison, bah nobo ya ki musique et bête, mana poto pour distraction, moi distraction. Vraiment. Il faut savoir s'arrêter. Pardon, maman. Sors au monde la vidéo. Pardon, il faut savoir s'arrêter. Bonjour ma sœur, bonjour mon frère. Je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je m'appelle Pasteur Daniel Watson de l'Église de la Trinité du Dieu très haut en Afrique du Sud. J'informe la population de l'Afrique du Sud, nos frères et sœurs, que nous avons un grand événement intitulé Votre entrée, votre triomphe. Cela va se passer le 15 et le 16 novembre ici à Johannesburg, plus précisément dans la ville de Germiston. Ne manquez pas, vous pouvez voir le numéro de téléphone sur l'écran. Votre entrée, votre triomphe, c'est un événement annuel, oui, que le groupe, les pasteurs, les prophètes, les évangélistes, les apôtres, ok? Il y aura vraiment une concentration des dons du Saint-Esprit. C'est pour la délivrance, c'est pour des prophéties, et c'est pour la guérison de notre corps, âme et esprit. Ne manquez pas ce jour-là, venez avec votre famille, venez avec les enfants, venez avec votre femme, venez avec tout le monde, votre frère, votre sœur. Jésus-Christ de Nazareth
Il Yes, va Lord. Thank you délivrer. for the announcement. Il va délivrer. Regarde bien ma soeur, mon frère. L'Éternel Dieu, il est bon. Jésus-Christ de Nazareth, il t'aime. Regarde comment il est en train de délivrer. Il est en train de oindre une sœur. Regarde le frère ici en bas. Il est en train de délivrer. Regarde cette sœur de l'Australie. Il est en train de délivrer. Cette sœur de l'Australie. Il est en train de guérir. Elle a témoigné un grand témoignage dans notre chaîne YouTube. Quelle est ta situation, ma sœur? Quelle est ta situation, mon frère? Jésus-Christ de Nazareth, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Quelle est ta situation, ma sœur? Quelle est ta situation, mon frère? Jésus-Christ, regarde bien, commence à toucher, commence à toucher au nom de Jésus. Opération du cœur, opération des veines, opération des veines, opération des veines, opération du cœur, opération du cœur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Regarde l'homme de Dieu, il ne touche pas. C'est la main du Saint-Esprit qui touche le frère. La maladie est partie. Regarde comment il va se réveiller. Il se réveille avec la guérison. Il se réveille avec la joie. Les douleurs sont parties. Alléluia. Merci, Saint-Esprit. Alléluia. Mon frère, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Qu'est-ce qui ne va pas? Parle. Qu'est-ce qui ne va pas? Il regarde, il vérifie le corps. Il vérifie le corps. Il n'y a plus de douleur. Merci. Oh! Alléluia. Alléluia. Il n'y a plus de douleur. Yes. Il n'y a plus de douleur. Regarde bien ma soeur, mon frère. Jésus-Christ de Nazareth, il t'aime. Il t'aime, ma soeur. Il t'aime, mon frère. Rien n'est impossible à celui qui croit. Toi, tu crois. Rien ne sera impossible à toi. Viens seulement le 15 et le 16 novembre avec ta famille. Tu m'appelles pour faire des arrangements, ma soeur, mon frère. Tu m'appelles pour faire des arrangements. Ne manquez pas, ma soeur, mon frère. Ne manquez pas. Jésus-Christ de Nazareth, il t'aime. Il t'aime, ma soeur. Il t'aime, mon frère. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Regarde ici, l'Éternel Dieu est en train de délivrer cette sœur. Cette sœur est en train d'être délivrée. Oui, l'Esprit est là-bas au Malawi. L'Esprit est là-bas au Malawi. Mais l'Éternel Dieu délivre la sœur. Il délivre la sœur de l'Esprit Marie de nuit. De l'Esprit Marie de nuit. Son témoignage est dans YouTube. Vous pouvez aller dans ma chaîne YouTube. Vous tapez Malawi dans la boîte de recherche. Vous trouverez cette sœur en train de témoigner. Alléluia, alléluia. Notre Dieu, il est bon. Jésus-Christ de Nazareth, il est bon. Oui, il est bon, l'Éternel Dieu. Il ne va jamais nous abandonner. Il ne va jamais nous abandonner. Il ne va jamais t'abandonner. Je t'attends alors au rendez-vous le 15 et le 16 novembre 2025. Veuillez m'appeler pour faire des arrangements. Veuillez venir, s'il vous plaît. On va prier ensemble. Oui, Jésus-Christ de Nazareth, il ne vous a pas abandonné. Il est là. Il attend seulement que tu comprennes l'heure, c'est-à-dire l'heure appropriée, le jour approprié pour ta guérison. Oui, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour toute chose. Maintenant, ton heure est arrivée, ma soeur, mon frère. Ne manque pas de venir. Ton heure est arrivée, ma soeur, mon frère. Ne manque pas de venir. Jésus-Christ de Nazareth, il t'aime. Alléluia, alléluia. À très bientôt, à très bientôt, à très bientôt. Appelez-moi pour faire des arrangements. Si vous n'avez pas de place là, il faut vivre. On va faire des arrangements et vous trouverez des places. Le 15 et le 16 novembre 2025. Jésus. Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toute la vérité.